Un concert là, on a été Mataliban, na ulukala fraudé. Na sim sa soda mo ata 5 euros coûte ça. Les robots tapoter dans live, robots tapoter. Moi, tout le monde est-ce que soda c'est pour moi vérifier hein? Fali. Tonton Fabala. Est-ce que c'est solo? Allô, tata. Allô? Allô, Nogo. Allô, de la diaspora. Bonsoir. Bonsoir, Boni. Bien. Oh, bah, il fallait salir soldat. Il y a sur le banam gon. On va faire. On va faire une. C'est quoi le baboui? Le coach, ça m'a bien. Nzambe na ngai. En tout cas, bameko na ngai boyisa fallait apesanga ta invitation. Ngai lukelanga ta badge, pardon. Nga akokozanga ndulu te. Bawario bosengela nga badge pa fali. Koko dila so. Nga nakoki kozanga nini Stade de France te. Bawario bosomi mabe. Foni nga mpenza so nakoti Stade de France te afali. Esili. So nakoti Stade de France afali te nakomi golo. Iyo mungu. Nakomi kotake bino. La belle esprit, transmutation, esprit il y a tonton promo. Comment C'est moi mon Rox. Voyez ma barbe. Voyez ma barbe. Transfert, il y a Après la c'est la piche. Je vais dire ma nana. On va te faire vivre ma nana. C'est la coquille. La peine de les sous. Voilà, Salut tout le monde, bande de Roland, la zone c'est fort. Les queens. Moi, il faut la co. Je suis qui billet, transfert. mbongo mpiaka te mpiaka ebeta nga tikala ebisao nga kosalaka te nalia mbongo mbongo yango mpo nie mbongo ya minervale oli yango mpo ozozongisa problème en tout cas bandeko nanga fo bolukelaka biye pardon bolukelaka biye bosengelanga ete pa fali na osenga ma pardon bosengelanga pa fali apianga ta nini bolukelaka ta base pardon ata Bonjour Nabino, je fais bonjour. bonjour Kasi, somela pe bien ko. nga moko basombeli nga biye bapesai nga mbongo ya biye na lie nazo bakutu bawario basombela nga kosoka te kuna sold out Yo ko ndoza no kozanga, est-ce que yo kozanga 50 euros? nga fo bato basombela nga biso bapesai nga combien bapesi nga 402 euros sana sombaka ma vip wana ya nini ya spécial wana mignon wario osali siko bawario baprome na esi ya bango vérité na boya kokesa bawario babe basombela nga vraiment fali na osalele live fo apesa nga bien stylé. namoni naomeka okota naomona eloko te Ya solo wana. bien Loko esili boye mabe. Donne eza boye. Namoni papu fona tie na miniature. Bo papu bien stylé avant bonde.
Fallait faire la deuxième date. Et jamais. Faire deuxième date. Après sur deuxième. Il a dit. Olimi singina bien ngata na piokele na ba On ça au Kabanga. na kata bien na piokele Au moins, le fallait salir. Fêter à Bisso Congolais. En tout cas, fêter à Bisso. Et attaque à Bongoti. En tout cas, faut y babiller, faut na luka mtu mwana y babiller. Bien si Bon 2026. Bon bien aussi la bonne. Non, c'est la bon. Non, c'est la moi tu vas ngondo moi muke na ngele gana ngona benda na ngapla. Na benda na ngata ya 60 euros. Là, on a un zone, on a dit, mais, il y a un avec le ban européen le ban européen au luka au gâté 63 euros mais là bon, pas pour vraiment coacher sur tête à 20 personnes de la somme. Bah, ouais, ça producteur a fongola là, non. Bah, tu as podium na katikati. Faut pas tu as podium na katikati. Bah, fongola l'isiko, bah, fongola l'isiko, s'il vous plaît. Et papou, Il fallait faire un podium na katikati. Et ça, biso bien. Et ça, biso nga kuzanga concert. Wana tanga so la zangi concert wana. Allez, t'espère tonton promo. et papou, ça bien été. Bon, félicitations, bien, quand on a papou. Ngana pe félicitations, ngana na billet de la que sa félicitations. Acha deuxième date. Il est vraiment, c'est vraiment un chanteur. Pas représenter Mbokati. Ah, fort, Razama Aigle. Aigle va pouvoir pas mater. Il y a zolo bana soutenir Soleil Nandi. Yo vous avez ta polémique yo. La sagesse, Dieu me voit, Dieu me jette, je ma sœur, ngana ko sorti. Fini. Mon lobby. Ngana ko sakate, na loba ka vérité naza na billet te ya. Soko za na billet pesa ngai. Ngana loba ka vérité. Bonsoir News 243. Ah ngai, fa na somba na nga billet na ngai. En tout cas ngana bossa ba live ka pas fali fa pesa nga batch. Jamais nga ko zanga nini wana. Bonsoir News 243. Na ko zanga ndula ya nini ta? Namalo bana koma yiso. Na mona news ka, na yo ka kala. Fallait faire une invitation soit d'appeler ça un badge, pardon. En tout cas, on va aller live ça. Je suis là dans la tamoli ma transmitter ton promo. Là, on est dans un c'est la salaire dans les cas pour son billet. Doit les billets si non. Oui. Vous bien peut voir si la wende. Na bandi ko zela tsuka ngondo yote. Na somba kite, ba pesa yinga mona le aki. Bon, quand on fait pour que certains allaient qui moi car je vois qui moi problème moi boy c'est ngaki moi au son ma pied so sala moi mon ke tigali au pays moi i Canada ko ça te na so vérité. Nga mwana baki na on c'est la salaire na payer na bien na so. Deuxième date ko kaso toi comme ah deuxième date. So ba na yo ka ni si premier na deuxième ça ndenge moko. Vraiment d'être dans une ambiance, basa bien, bazoya, bachène bien, balati bien. Bossu le hôtel côté Stade de France complet. C'est plus surtout dans son élève petit absent fait au bango d'aba zuzu babi. Ce qu'on a bêta calcul. Fait au kangabor na biso moko, dia na boulot na osenga na moi une semaine na Paris on a tozo régner, tozo mena, tozo lia. Nzambe na fali. Papu et fan, je passe à ma kamuka et moko. Jour ngo na luka kaka. Na luka kaka mutu moko congolais moi na société d'échafaudage et jour un peu ba osaka na Stade de France na 4. Si on a mis son billet bien, on a son billet bien, on a réservation hôtel déjà. Et
événement là au ratango te jamais. Kingi ya solo te. Biye somba miteraza musonke na sale. Nga fo wario moko asombaki dedi akabela nga moko. Jamais. Ba wario baza ebele. Nga mona oloba ngo okanisela kasoro. Événement oyo na ratango te na ratango te. Ya nayebisa yo. Concert oyo ekozala gu moko tika. Obi bosombela kasongo bi. mosala te concert afali masolo afali tiwindi mpona na mobetela nga yango esu te olobeka wenge nanga moto awenge nalobela nga wenge te ekokende pe te koloba pe te soki na carré or sikoyo yo oza na carré or nga sikoyo naa na carré vide ata moya na sens te carré eloko te yo toloba te kasongo na somba bien mwa supplémentaire zopesanga mail lo na tindelo be pesanga whatsapp lo na tindelo yango mbaa moko de queen bino bongo nanga tala bino bomona stade de France oyo bomona yango blague na histoire ya Congo banda Congo ebanda baliboso na botama na kota concert moto abeta concert na stade de France ya ye moko production ya ye moko mwana mboka abotami na Congo akola na Congo akota mudungu abeta kede abeta bile abeta nini asokola na mai ya makelele omoni oyo eza nango kutu to nga naza fanatique ya yenga te omona événement oyo koma histoire mpe artiste mosusu soki atie date ya stade de France na okende me moto ya liboso il faut kende koma histoire na obetela bana nanga nde boyo ya vie nokota te ndeni yana ya vie na yo ozo comprendre te loba vie nanga nga obombaka te vie nanga nani loba ya vie nokwa dokenda te bana na invité yana boifandro invité o olobi ifandro invité o bafani moto basombelenga te bonga banani bakofifili basombelenga bie ngai ya fe rigola bafani afere basombelanga bie yawe ranson bomona basombelanga bie kuta na live apesanga de bie bongo siko azonyonga kuna nango abia apetis na loyenge bopetis raisa ve na bino namoni kuna azonyonga azolela bango bapesaka bango 2 million mpaka bile venyonga na ye te afongola motema afongola motema abebisa masolo afongola motema ezosopa ye arevese conférence de presse wana asali esopi arevese fort bamidite to bavandi pose baotala bakangi maboka yo palpiti ebetaka basolo ya nzembo ya kala moni ni fangement ya rater c'est que ça répond na la pause yango mpe balukanga balukanga fana asala nini mona pose banini na espace personnel na pose vacance nanga ya décembre bayomo bakangi badate nyonso fana trie na mpona jour nanga po avalide nga na bavacance bandeko nanga bino bozotunanga na nzela embongo pourkui moto asombelinga bia aza fanatique question mosusu botunaka baquestion bandeko nanga naoyesa bino nga nalobaka vérité nakosaka te moto apesinga mbongo nasomba biye kuta nga asombelanga biye nandimaki nanga liboso sombelanga biye abi te nga lokola mwa empêchement nazosala lelo mwa systématique mo boyo moko osomba biye abi vie esomba na abi na osomba nga nde mokobifile obeta osombelanga biye kaso
Nga kopala nga te omoni nga ngai na travailler na bafanatique omoni nga na travailler na bafanatique basombela nga bien nga kobimisa mbongo na nga te mais lokola moto apesaki nga mbongo ebele nabongisaki mpe mwa motuka na nga na mwa problème oyo etika mpe na lie nga mona bi na salaire na nga mpona somba billet na nga mais siko billet esili na osala toza ebele tozela esale nga neti ngama nalozela salaire vraiment nalozela masalaire oyo nasomba billet nasomba na bilamba mbala mokono kolatela jour wana mwana bimisi mbongo nake somba mpona kosomba na nga 25 kilo ya semoule na 20 kilo ya nini oyo ya loso mpona bana siko semoule esila na ndako natsala nasombi semoule ya 25 kilo na loso na tia na ndako mpona bapeti nanga moko asoko 25 kilo ngo ebino kono semoule ngo ebino kono eza papa ya likolo biso basemoule biso eza kitoko te ya france ne ezaka kitoko bino basi bwa compliqué tinga mama olia obeta manga na loba masomba semoule biso eza kitoko siko na ndo beta masola fufu nyonso kaka mpona devier lisolo oyo ngo tout abordé tout d'abord dire nini tout est là abordé so musicien moko abeti asa concert osombelaka bina file ya soleil wanga napekisa makambo na nga sola bongo te ngama navandi bona kosomba tikika bina file panatika bina file nde so apesi nga bien apesi o bien okei me soki nga franchement kasoro yo ngoba mamatio miniatire ndo oyeba nga matio mina te ino omona miniatire yango ebomaka ebomaka nango te eza na bato na bango nakoto miniatire na matana ya poto batyelinga ma miniatire ta moto mwasi abengisie na poto wana tozala kaka na la bouche autorisé omoni bien nanga sala yango capture na betelo soki eloko bachino la protection wa delana elo ekitiaka mpona protege bien na beto milinga siki olela vraiment oyoakotaki ntongo oya boyeboye eleli oyo moto akotaki nani kasongo leli na protege ata oluka nyonso dana protegaki yaya o maître okeba o maître ofrape na yo frape obie na opamboleli monda longolongo rapide ozwaka mbongo ve ozwaka là il faut se battre oya omona minute oyo soki boopesanga conseil naomona minute nokotoobete eza te wana to oyebisanga te eloko deja nalia mbongo esila yo ozo opesa yesu conseil ya na sens te